bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez à travers Jonathan Sango Ministries, na pesi bino mbote, nzamba pambola yo, nzambe amona yo, bisika nyonso ozali, na lobi nzambe amona yo. Na pesi mbote na ba nyonso tu, babengaki biso, ba o nyonso bosepelaki na message na biso sur la restauration. Levez de mon cœur et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne encore. Je suis en train de rappeler que nous sommes toujours dans le même contexte sur la restauration parce que c'est un thème du mois dont nous partageons dans notre communauté. Nzamba Monayo, Nzamba Pambolayo, sans plus tarder, nous pouvons d'abord prier. Père, j'ai béni ta présence à ce moment. Je veux que ton esprit ait conduit Bisso. Seigneur, prends les devants de tout ce que nous sommes en train de faire. Utilise mon frère, utilise ma soeur, afin que chaque personne comprenne ce que tu veux nous parler. Tout cela pour la gloire et l'honneur à ton Seigneurie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Obeteli nzambe mabuku makasi esiko zali bien-aimé esiko zola nanga na robike nzamba mona yo nzamba soutenir yo nzambe a pambola yo mon frère ma sœur. Eza un bon sujet pour toi et moi de partager sur la restauration divine. Alors sans plus tarder, nous allons lire le livre de 1 Roi chapitre 19 verset nayango 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je n'ai fait ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous connaissez bien l'histoire, bien-aimée dans le Seigneur. Il s'agit de l'histoire d'Élie, le prophète. Lorsque Akab voulait s'égaler à Dieu, lorsque Akab a lingaki atalisaki ye azali na Nzambe, vous reconnaissez bien que Élie avait lancé des défi. Élie avait dit, pour couper court, moi je pense, réunissez tous vos prophètes, moi, et que vos prophètes puissent invoquer leur Dieu, et que moi aussi, à mon tour, je puisse évoquer mon Dieu. Le Dieu qui va descendre par le feu, c'est ce Dieu-là qui restera le Dieu de l'humanité. Les prophètes d'Akab, ils étaient nombreux, ils se sont réunis, ils ont fait les choses, ils se sont organisés pour que le message puisse être transféré dans la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, Namukuse Boyebi, Nini le Kaki. La Bible dit que Akab réunissait ses prophètes. Élie aussi était là. Mutuna Mutu Abele la Kinzambe Naye. Et la Bible dit que c'est le Dieu d'Élie qui avait remporté le prix. C'est le Dieu d'Élie qui avait défendu Élie. Nazo sambela na vina yo, Nzamba défendre yo. Nazo sambela na ministère na yo, Nzamba se manifester que abenga yo. Nazo lebela ndeko moko amwasi oya yebaka Nzambe. Oya tela Nzambe motema. Nazo ebisa ndeko moko au-delà ya ba problèmes qui sont arrivés dans ta vie, je suis en train de t'annoncer que le Dieu que tu sers, c'est ce Dieu-là qui va agir au vu et au su de tout le monde, afin que Batman que Ozalakana Nzambe son di meringo olobelinga amen à bien. So bakisa amen Nzamba pambola yo, soko matisa mona dimanso ya likolo yango pe dimanso ya lipamboli na yo na semaine otoza na yango. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, après la réussite d'Élie, après le combat d'Élie, après que Élie ait été présenté devant les prophètes de Baal, la Bible dit, le combat a changé sa forme. Akab a appelé Jézabel
et il annonça à Jézabel tout ce que Élie avait fait contre les prophètes de Baal. Pour dire boebi moto ekitaki, moto etumbi, moto esali musala na yango. Ah, moto nzambe ezo kita pe ezo tumba banguna na yo nyos. Moto nzambe ezo kita pe ezo panza biloko misala mabe ya bato misala mabe. Bazika. Tala, na ebisaka bandeko ebele na kati ya vie. Soki yo pona na yo, non, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Eza lango mabe te po eza pe maloba nzambe. Mais le choix d'Élie était de prendre tous ces prophètes et de les faire consumer dans le feu. Le bon d'Élie na ngai ezali batu nyonso bazo bundisa yo, bazika. Pas disparaître. Po yo leka bien. Bando leka na lokumu ya bonzambe. Bando leka na grâce. Bando leka na faveur. Moto azo telemela yo parce que toi tu as Dieu. Nzambe ako se démontrer que azalaka nzambe ya bao batelaka ye motema. Soko telaka nzambe motema, mon frère, ma soeur, yeba ke nzambe ako se défendre pour toi. Mais il y a un problème. Lorsque Élie a exterminé les prophètes de Baal, la guerre a changé la forme. Le combat s'est changé. Lorsqu'on a appris à Jézabel que tous les prophètes qui étaient allés faire les défis avec Élie, tous les prophètes, tous sont morts. La Bible dit, Jézabel, elle commença à poursuivre Élie. Bien-aimé, après la grande victoire d'Élie au mont Carmel, une seule menace de Jézabel a suffi pour les faire fuir. Nazoebisa mutu moko, quelle que soit la menace koki koela yo, bien-aimé dans le Seigneur, nanzoto abo moto koki sala ye koki komona na lokola okimi. Nanzoto abo moto koki komona na lokola okomi faible. Mais je suis en train de te rappeler que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Dieu, il est toujours là pour accomplir ce qu'il avait dit. S'il avait dit que toi tu seras la tête, tu resteras la tête. Babundisa te. D'ailleurs, le combat c'est naturel. Parce que Tangu Élie a vaincre les prophètes de Baal, Élie a bosanaki que bitumba eko changer forme. Bien aimé, nazoyeba ke na vi na yo bitumba ezoya na ba forme ebele. Mais naza ko annoncer quelle que soit forme o bitumba ezolandaka yo na kati ya vie, toi tu resteras vainqueur. Je suis en train de te dire, si tu t'accroches toujours à ce Dieu, si tu comptes toujours que le Seigneur Dieu, il est ton Dieu, il est celui qui pourvoit, il est celui qui te donne la force, il est celui-là qui te fait marcher, il est celui-là qui te nourrit, il est celui-là, bien aimé dans le Seigneur, retenez que ce Dieu-là, il sera derrière tout ce que toi tu lui demandes, afin d'accomplir cela, et la gloire va toujours lui revenir parce qu'il est le seul Dieu qui mérite l'honneur et la gloire. Mais bien aimé, une seule menace de Jézabel a suffi seulement pour faire fuir Élie. Comment un prophète qui a fait descendre le feu peut-il trembler devant une femme? La Bible nous dit que Jézabel était une femme, mais c'était une femme forte. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des femmes fortes. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des femmes qui peuvent vous détruire. Jézabel était en train de poursuivre Élie. Jézabel a lancé des filles contre Élie. Il se peut que dans ta vie, il y a des gens qui ont lancé des filles contre toi. Tokotala, yonga na okeno tina suka, na kosuki sayo, na kolakso penza ki tambola mengane na zande final. Bien aimé, yebisa munguna na yo aza finalité. Final eza nzambe. Peut-être azolo bako komi soti na suka po intention na ye eza na biloko ya mokili. Peut-être azolo bako komi soti na suka po peut-être mabanzo na ye eza peut-être na o ya azolo kazwa. Bien aimé, au-delà de ce que tu cherches, Jézabel était en train de chercher la vie d'Élie. Même si tu cherches ma vie, même ceux-là qui cherchent ta vie, mais ils oublient qu'il y a un Dieu qui donne la vie à tout le monde. Ils oublient.
C'est ça le grand problème. Bien aimé, kosuki sanga eza problème te, mais luka osuki sanzambe oya benganga. Kosuki sanga kobundi sanga eza pe problème te, mais luka obundisa, il faut combattre la racine, il faut combattre la source, il faut combattre la base. Parce que si tu me combats, tu fais rien parce que celui qui m'a fait tenir, celui qui m'a envoyé, c'est celui-là que moi je vais présenter. Na lobelinga amena bien. Olobi amena bien nzamba pambola yo. Soki o matisi amena nzamba tombola yo. O tombola yango na ba dimension ya likolo nzambe pa mema yo na ba dimension ya likolo. Élie commença à trembler devant Jézabel qui est une femme. Parce que Jézabel ne combat pas seulement physiquement. Elle agit par intimidation, manipulation et pression spirituelle. Donc, les types de gens qui nous combattent, pas seulement physiquement, mais ils viennent avec l'esprit d'intimidation. Bien aimé, qui t'intimide? Bien aimé, ato moni mutu atanga mingi, abangisa yo te, biso nso doit peba na 1900. Oh, yazo sala peut-être yo sala ngo plus. Oh non, oh moni, d'ailleurs, toi tu es encore petit, il y a ceci, cela. Oui, je peux être petit dans l'âge, je peux être petit en rapport avec la connaissance que toi tu as. D'ailleurs, je t'informe que même dans la matière de la connaissance, chaque personne est expert dans son domaine. Si toi tu es fort dans tel domaine, sache que dans un autre domaine, moi aussi je peux être fort. Jézabel est en train d'intimider. Ah, rien à l'ingabablo comme intimidation. Mon frère, ma soeur, collègue, ça intimidation la vie na yoti. Parce que à travers l'intimidation, on veut simplement te rendre faible. À travers l'intimidation, on veut te montrer les choses pour que tes pensées, ton avenir, ta foi puisse être orientée vers les choses, vers le matériel, vers l'argent, vers la vie, vers le mariage, vers si c'est quoi ça la bien-aimée dans le Seigneur. Il faut que tes pensées soient orientées vers Jésus. C'est pourquoi je ne serai jamais intimidé. Qui qu'il soit, personne et alors personne ne peut nous intimider. Parce que nous avons Dieu. Mais Élie a été intimidé par Jézabel. Élie a connu même la manipulation. Jézabel Akab commence à manipuler Jézabel dans le but seulement d'atteindre Élie. Et ça n'a pas tout le bien aimé. Yo mutu bazo salela yo oyebite okoma loko a jouer, okoma loko la jouer à ping-pong. Basimbela yo télécommande. Makamu nyonso to yango omona ndeko mususu même soki abala mais ye moko penza aza la décision na ye moko te. Azotamba loko mutu bazo télécommander. Il suffit noko aloba ya tosi. Il suffit papa aloba ya tosi. Il suffit yaya na ya aloba ya tosi. Surtout avec les phénomènes de nos appareils d'aujourd'hui. Il faut faire attention à l'esprit de Jézabel. Nous sommes en train de nous mettre debout contre l'esprit de Jézabel. Et je parle de Jézabel non seulement qu'à l'église, même dans nos vies. Ma soeur, mon frère, fais attention avec Jézabel. Il vient par les intimidations. Il vient par la manipulation. Elle est manipulée. Il y a des gens qui sont manipulés et qu'on est en train de les utiliser. Jézabel était au service d'Akab. Na lobelinga mena bien. Opesinga mena bien zamba pambola yo. Soko bakisi lisusu nzamba bakisela yo. Plus ozo mata, plus nzambe pas zo tombola yo lisusu. Jézabel non seulement elle est manipulée, mais elle est aussi en train de vous attaquer par une pression spirituelle. Au moins na kati ya vie na yo, il y a des circonstances qui viennent. D'ailleurs kutu asambe la kate, ayebi nzambe te, nzamba ngo azote ya ndenga nini. Tikanga na kozanga losambo na nga na yebi ke nga na za na nzambe. Yo lingo linga te, oboya to ondima, mais yo yeba ke batu bandima ka pe ba mona ka bonzambe wana baza. Soki yo moni yango te, laisse-moi tranquille. Na lobelinga mena bien. Soko lobi amena bien nzamba pambola yo. N'acceptez jamais l'intimidation de Jézabel. Jézabel est là pour te faire réduire. Qu'est-ce que l'esprit de Jézabel bibliquement? Jézabel représente la manipulation spirituelle. Jézabel représente la séduction morale. Bien aimé, attention à la séduction morale. Balingi ba kitisayo.
bangi ba banda kolongola yo mabanzo ya bien ozalaka nango vision oyo oza na yango pona kosalela nzambe vision oza nango pona vie na yo ba projet na yo voilà comment les gens veulent te détourner ozwaka mokano lobi ke nazosala eloko boye pour le bien de la nation pour le bien du peuple pour le bien de ma famille pour le bien de tes enfants pour le bien de ta femme pour le bien de ton mari mais regarde comment on commence à te désorienter. Nzamba pesa don mususu bazo utiliser na ba don oyo eza na rapport na o nzamba pesa yo te. Bien aimé, refuse l'esprit de Jézabel. Je refuse. Je suis appelé à annoncer l'évangile et je dois annoncer l'évangile. Quelles que soient les circonstances, l'esprit de Jézabel loin de moi. Na lobelinga amen na bien. Opesinga amen na bien nzamba apambola yo. Soki obakisi nzamba tombola yo. Jézabel représente le contrôle et la domination. Il y a des gens qui veulent nous contrôler. Partout aux autres, il faut jamais te faire comme comme une télévision qu'on est en train de télécommander. Ma vie ne peut pas être une vie comme une télévision qu'on est en train de télécommander. La seule personne qui nous télécommande, c'est Jésus. La seule personne qui nous donne une orientation, c'est Jésus. Keba na esprit à Jézabel. Na vie na yo, mon frère, ma sœur, attention à l'esprit de Jézabel. Na lo belinga amen à bien. Na pesinga amen à bien. Soko bakisi amen nzamba tombola yo. Jézabel vient avec l'intimidation. Elle vous met la peur. Jézabel a boakeli Eli défi a ebisa lobi ke yo Eli ndenge kaka obomi ba prophète ya mukonzi na ngai yeba ke nasengi ba nzambe na yo wana a traiter nga ndenge alingi. Regarde, il y a des gens quand il y a des problèmes, ils oublient que Dieu est le tout puissant. Ils commencent même à s'opposer à ces dieux-là quand au départ, ils vous aviez suivi, ils avaient cru que tu as un Dieu. Mais après les problèmes, après les réalités, après les rencontres de plusieurs problèmes, les gens commencent à oublier même que tu as Dieu. Il y a même d'autres personnes qui commencent à dire que Ozana Nzambe te, ngale lofona mona Nzamba na soko luki Nzambe onga na sambelaka okomona ye. Na lobelinga amena bien. Opesinga amena bien Nzamba pambola yo mon frère ma sœur. Bisiko zali tika Nzambe atombola yo. Bien aimé dans le Seigneur. L'intimidation par la peur, la corruption de l'autorité. Jézabel, c'est comme quelqu'un qu'on est en train de corrompre par l'autorité dans le but seulement de faire détruire quelqu'un. Bien aimé, oh te, ngani na saboye, ngana olobelo kote, na sape na batu, to sape na famille, to sape na nini. Bien aimé, kote la mutema na famille te, kote mutema na no kote. Quand oyo zomo n'est pas no kweza ya ye. Na famille, ce n'est pas pour toi. Toi aussi, tu as l'intérêt de faire ta vie. Fais bien ta vie. Cherche ta vie. Cherche ta stabilité. Cherche ta moralité. Cherche ta liberté. Il y a des personnes, à cause de la manipulation, il y a Mokonzi. À cause de la manipulation, il y a roi. Ils se sont transformés à Jézabel. L'esprit de Jézabel dans ma vie, Moussika. Ma soeur, mon frère. Bengana molimo nyonso tu ya Jézabel. Oezo bundisa yo d'une manière ou d'une autre. Écoutez, quand Jézabel vient, il a toujours tendance de te combattre au nom du roi. Parce que nyonso Jézabel a dit que ça là justement pour se faire ça mukonzi Akab. Nyonso to ya dit que ça là a commis un point jusqu'à ce que Aluka a exterminé Ali Moussa Eli. Bato bazoluka bali mwisayo nzamba kolimwisa bango. Bato bazoluka bakwisa yo nzamba kotelemisa yo lisusu makasi. Bando telema na kombo na Yesu. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, la Bible dit, Jésus dit, tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire. Les femmes comme des Jézabel ne sont pas appelées pour enseigner, ne sont pas appelées pour donner des exemples. Ne sont pas appelés pour donner des leçons. Pourquoi? Parce que les Jézabel dans la vie, ce sont l'image de la séduction. Ils ont toujours un venin de serpent. Attention au venin de serpent à l'église, attention au venin de serpent dans ta vie, attention au venin de serpent même dans ton parcours. Quel venin de serpent Isaac?
Na lo belinga amena bien. Ce n'est pas une question de genre, c'est une influence spirituelle qui cherche à éteindre les vrais prophètes. Bien aimé, oh nyonso zo salama na butu, na nkuku, na poissa, bazo luka kaka ba éteindre ngulu ezakati na. So yebite. Le diable, Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que il rôde comme un chien rugissant, il cherche qui il peut dévorer. Hein? Les voleurs ne viennent que pour tuer, dérober et faire du mal. Les voleurs viennent seulement pour t'éteindre, pour éteindre les vrais dons qui est en toi, pour faire taire la vérité. Mon frère, ma sœur, apprends à dire la vérité, apprends à dire les choses telles que cela peuvent être dit. Installer les compromis. Bien aimé, ba compromis nyonso tu o basi ba yokani na monde à ténèbres, nazo sambela nyonso tu ekweya na mai. Pona yo obima molongi. Bima molongi na kombo na Yesu. Comment agit cet esprit? Comment l'esprit de Jézabel agit na vie à bateau? Un, c'est par la peur. Et là, liboso ba okotso ko bang. Babandi kokotsa yo ba tendance moko boye po banda ko banga pamba. Bien aimé, Jézabel menace Élie. Elle n'attaque pas immédiatement, mais elle parle. La peur est son arme principale. Nayebi soki ezana batu oyo pour déstabiliser yo bien eloko liboso abanda ko présenter d'abord les choses o ya yebi que soki na tangeli eloko oyo facilement à céder. Bien aimé, je ne céderai pas tant que je connais que le Dieu qui donne tout ce qu'il peut, il est encore capable de donner encore plus. Il ne faut pas céder à la manipulation. Jézabel, comment il agit? Par la manipulation, comme j'avais dit, une manipulation émotionnelle. Elle contrôle Akab par la pression psychologique. Donc, c'est-à-dire, il y a Zotalaka Moukonzi, 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 Lingi Boyalo, pour tout bébisa, pour tout détruire frère, pour tout détruire prophète. Voilà les moyens qu'il faut utiliser, c'est tel. Jézabel agit par la séduction et le compromis. Elle introduit l'idolâtrie et tout ce qui n'est pas bon. Ezana batu à cause ya biloko ya zoluka, il accepte même d'oublier Dieu. Il accepte même de se soumettre à un ordre quand bien même ça peut apparaître comme idolâtrie. Kogumba mela mutu ya mokilité bien aimé, gumba mela Yesu Masia. Pesa elike pa na Yesu. Comment vaincre l'esprit de Jézabel? Il faut refuser la peur. Il faut refuser la peur. Il faut rester dans la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, il faut se lever dans l'autorité spirituelle. Tellement na bokonzi na yo ya bonzambe. Tellement bien aimé dans le Seigneur, éviter. Il faut appliquer personnellement, bien aimé, certaines choses. L'esprit de Jézabel peut agir. Il faut que teleme la kayango. Il ne faut pas qu'on accepte dans une famille. Cet esprit peut agir dans une famille. Comment? Il y a un contrôle excessif. Donc, dans la famille Mobimba, il y a un contrôle excessif. Même ceux qui mutakenda libala, au monde que même atana kata libala na yoana, makamunyo soto zoleka, 100% noir sur blanc, toutes les personnes sont informées. Au soana gina mobile, message c'est commis. Surtout le quoi batela biso WhatsApp, surtout le quoi batela biso Fiber, batela biso Internet, batela biso TikTok, et comment ba moyen par lesquels Jézabel est en train de nous contrôler. Bien aimé, ces contrôles-là, je les refuse. Na lo belinga amena bien. Refuse. Mouton nyo swazali contrôler eza synonyme ya kotambola na mulaye ya singa. Plus bazo contrôler yo soyi ba moni ke lingi wa avancer na domaine mono ba ko benda yo pokwe o avancer te. Alors bien aimé, si tu comprends ces choses, nazo yebisa yo telemela yango tinati. Eza biloko ya ko accepter te. Eza biloko o yo ko accepter ça na vie na yo te. L'esprit de Jézabel agit même dans une église. Intimidation spirituelle. Au moins, il se présente comme le plus fort. Il pense que ce sont eux qui ont le monopole de la prophétie. Il pense que ce sont eux qui ont le monopole de la connaissance. Il pense que ce sont eux qui ont le monopole. Hein? Ils sont devenus les donneurs de leçons. Mon frère, ma soeur. La seule personne qui peut nous donner des bonnes leçons, c'est Jésus.
Et évitez d'ailleurs l'orgueil. Ça, c'est aussi l'orgueil. Mon frère, ma soeur. Surtout ceux-là. Par français, une expression polie. Dans la politesse, on emploie toujours le terme nous. Mais au moment il se parle toujours j'ai. Batela kondima na yo mama mukili ngai ngai. Ngai naza n'importe qui te. Ngai naza soki nani omoni ngai bino nyonso ata bokei ngai na kotikala. Bien aimé, peut-être kotikala kaka na carré ya esika oyo oza wana. Peut-être okoma bisika mosusu te. Nazoyebisa yo. Ça, c'est l'esprit de Jézabel à l'église. C'est l'esprit de se croire qu'on est puissant. L'esprit de croire qu'on est plus que les autres. Bien aimé dans le Seigneur. Jézabel, il agit même dans nos ministères, dans un ministère. Là, comment Jézabel se manifeste? Il se manifeste beaucoup plus par la jalousie, le sabotage des autres, la jalousie contre ceux dont le Seigneur est en train d'utiliser réellement. Bien aimé, vous devez retenir que Nzamba pesa biso nyonso makabo ndenge moko te. Soka pesa yo likabo ya prophétie, peut-être nga pesa ngai likabo ya côté ya malamu, ya parole de connaissance. Peut-être na ndeko mususu apesa ye likabo ya kosala eloko songolo pakala. Pour dire que tous nous sommes en train simplement de se compléter d'une manière ou d'une autre. Dans cela, tika lolendo. Laissez cet esprit de la jalousie, c'est l'esprit de Jézabel à l'église. Et quand nous parlons de la restauration, avec cet esprit de Jézabel, personne ne peut être restauré dans les bons. Personne. L'esprit de Jézabel à l'église. Je suis en train de vous rappeler que nous sommes dans le ministère des envoyés du Christ pour les nations de la moisson à travers ma personne dénommée Jonathan Sangou Ministries, un des pasteurs de la communauté Cité de Paix. J'ai béni tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. Nous continuons le message dans quelques minutes et nous voulons citer pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de Jézabel agit même dans nos sociétés. Il y a des pressions contre la vérité. La vérité. Bazolobela simigi lelo yo lingi batu balobela simigi te po soki to beti lisolo ya simigi obengani mutu na musala. Ya vérité tokoloba pona mboka tokoloba de toutes les façons soki pe tolobi vérité te tokokufa soki pe tolobi vérité tokokufa ka d'où la vérité doit être présentée. Pona loba vérité na kokufa na loba pe vérité te na kokufa o lingo linga te biso tokoloba vérité na lobelinga amen a bien. Côté à Sangomalam. Et nous allons les prêcher avec vérité. Nous voulons agir dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de Jézabel, aujourd'hui, Dieu appelle des croyants à être courageux. Mon frère, ma soeur, sois courageux. Le courage que je te donne, c'est le courage de dire non là où il faut dire non. De dire oui là où il faut dire oui. N'acceptez pas toutes choses. Même si tu te présentes devant ton père, si tu reconnais que ce que le père te dit là n'est pas bien, ne cadre pas à la vérité, ne cadre pas à la vérité biblique, à la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut toujours dire à papa, non papa, moi je pense, si vous aviez dit ceci, cela, il y a bien. Attache-toi à la vérité. C'est pourquoi Ngana Lobaka toujours, ceux qui disent que l'église doit être au milieu du village, Ngana Lobaka toujours, l'église vous allez au milieu du village, ça veut dire, nous sommes en train de combattre pour notre propre pays. Nous voulons que notre propre pays puisse avancer et vous nous disiez parce que nous sommes une église, nous devons être au milieu. C'est comme si nous sommes seulement les observateurs de ceux qui se battent. Vous oubliez que nous aussi, nous avons la part des responsabilités. La vérité reste la vérité. Pour notre pays, pour ta vie, pour ton ministère, pour ton épanouissement, apprenez à dire la vérité. L'esprit de Jézabel, il faut se mettre debout contre cet esprit. Parce que c'est un esprit qui détruit l'église. C'est un esprit qui détruit les enfants de Dieu. C'est un esprit qui détruit les couples. C'est un esprit qui détruit les relations. C'est un esprit qui ne nous encourage pas à avancer.
Na lobelinga amen à bien. Soko lobi amen à bien nzamba pambola yo. Obakisi amen nzamba tombola yo. Plus ozo bakisa amen plus nzamba zo bando salela ope makamba bien. Ah yamba makamba bien. Tika vie na yo ezala vie à changement. Jezabel nyonso azo telema na ministère na yo akweya. Misala ya Jezabel nyonso tu. Oyo nyonso tu quelle que soit forme ya zozwa. Quelle que soit tendance ya zoyela, quelle que soit manipulation, soka yena ndenga jalousie, nzamba kosala ke alakisa ke yo za mwana nzambe, nzamba tombola yo, nzamba soutenir yo, nzamba pambola yo. Je déclare pour toi mon frère, ma soeur, dans la vie, toute intimidation quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Levez de mon cœur, ba intimidation nyoso te zoa na kata vie na yo ekweya. Et que musika dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire que toute manipulation soit exposée. Bato nyonso baza utiliser bango pona koluka kokwesa yo. Nazoyebisa yo en tant que mosala nzambe, j'engage la parole de Dieu. Je dis bato nyonso twana bakobima na poasa. Banguna na yo babima na poasa. Banguna na yo ba monana. Banguna na yo ba yebana. Écoutez, il est mieux de combattre avec un ennemi que tu comprends que celui-ci est mon ennemi que par rapport à celui qui se cache. Celui-ci qui se cache, il est très dangereux parce que au yébité, à cause de la muninga na yo, à cause de la moana na yo, à cause de la moisi na yo, à cause de la mobile na yo. C'est pourquoi il faut faire toujours beaucoup d'attention avec ceux-là qui sont silencieux. Les silencieux sont des personnes très compliquées. Les silencieux sont des personnes qui gardent le mal contre vous et ils cherchent même à vous détruire sans pour autant que vous puissiez savoir qu'il est en train de chercher à vous détruire. Alors, Nzamba longola ba musika na yo. Nzamba créé, oh, je suis en train de dire, Dieu il est capable. Pendant que Élie, quand bien même Élie a kimaki, ayoki sangoana, Élie commença à se parler par lui-même. Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Le Seigneur lui a dit, Élie, t'inquiète. Tu n'es pas seul. J'ai encore 7000 hommes que j'ai gardés dans les torrents. Nazobisa yo, nzamba kobimiselo batu mususu, oyo bakoya ko soutenir yo, oyo bako telemisa foi na yo, oyo bako soutenir yo, et puis tu vas aller en avant. Levez de mon cœur, que Dieu te bénisse. Levez de mon cœur, et que tu marches dans l'autorité de Christ. Aucune voix ne fera taire ton appel. Je suis en train de dire, aucune pression ne volera ton onction. Ah, tika onyo sonzamba pesa lokola onction e bima e panzana e monana. Onction na yo etika la onction. Et puis à la onction à solo. Onction na ba dimension à l'icolo. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. D'ici kozo yo kanga. D'ici kanyo soto zali. Même si tu es à Kinshasa, n'importe où, je suis en train de te dire, l'esprit de Jézabel, musika na yo. Ton onction est là. Garde-toi. Protège-toi. Confie-toi à l'Éternel. Ce Seigneur-là restera ton Dieu. Et le Seigneur va démontrer qu'il est avec toi comme il était avec Élie. Quand bien même Élie pensait qu'il est resté seul, mais je te dis, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Congo, boye bake misala nzambe na église la main de l'Éternel oyo et kumbamaka na le pasteur Fiston et Babi bakisele loboko na nkolo eza kotambola kitoko avec impact na idéologie. Chaque semaine ba programme ya ndenge na ndenge eza koleka kuna pe chaque dimanche culte d'action de grâce ezalaka opesi mbwa aboyi. Bondi melangai ke culte dimanche oyo ya le 8 février 2026 ezalaki lisusu ya kafu po loboko na Nzambe emonelaki lisusu kaka ndenge ezalaka. Bana na Nzambe bakotaki vraiment na mozindo ya kokumisa Nzambe papa mozalisi ya likolo pe na nse na balouange pe na bakantike. Esengonde esengopo esika bana
ekitaka wana po na kobengana misala ya mabe oyo ya satana. Ebongo na moment ya prédication ye moko le visionnaire ya la main de l'Éternel le pasteur Fiston et Babi ateyaki bana na Nzambe na sujet se moko ya kitoko ya kozala na foi en Christ. Bondi melangai ke tellement nguya elekalaki makasi mosali na Nzambe le pasteur Fiston et Babi bakisele loboko na nkolo asengaki na mutu nyonso oyo azalaki na ba problème maladi tope likambo mosusu aleka liboso po asambelela bango bazolobiko boyebake atiaki bango loboko na nguya bamaladi bazwaki mpe guérison. Donc mutu na mutu azwaki réponse na problème na ye kowuta na lola. Na suka ya kilte bino moko boyoka ndenge nini abetisaki mbonda. Bana Nzambe faut balanda na te sur la foi. Sur la foi eza kondima. Soko ngosala eloko pe pokisama na mokili faut na kondima. Okosala eloko toza kondima to bina osala eloko. Kondima nde yango nde fongola ba porte ya Nzambe. Kondima yango nde osala. Omonaki nana salaki masuwa no asala masuwa pona foi. Mais azalaki na vision ya yemo ko baiteka yemo bakutana kana Nzambe yemo na ndoto na ye. Nzambe bisala masuwa sala na ondima te me batu nyonso bakubika kiti. Na kondima na ya sali masuwa batu babiki. Yango na tei batu la foi kondima. Toza na kondima malade te umeli tamola ye ko sila toza na kondima. Ebele batu bakangi ba ona ba boloko koza na kondima. La foi. Merci. Yako samba kutu ezate ndeko na ngai ya Congo. Yo oyo oza koluka loboko na Nzambe emonisama na bomoi na yo kobukana te kende mbangu na église la main de l'Éternel oyo ekumbamaka na le pasteur Fiston et Babi bakisele loboko na nkolo. Bondimela ngai ke église oyo eza bongo na communion sele na arrêteur jaune toase moto wana kita male meti na arrêt police ya dika. Soki okomi wana yebake oza mobimba po kuna okomona loboko na Nzambe avec impact na idéologie. Biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Ndeko na ngai ya Congo mutu akosabino te po nakoluka bomoko entre ba institution ya mboka na ba autorité traditionnelle pe koluka harmonie ekota na plateau de bateke pe na province ya Kwamut. Bondimela ngai ke eza bongo cheval de bataille ya Association nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC en sigle oyo eza kokumbama na province ya Kinshasa epai ya le grand chef coutumier Willy Mabiala Mukoko. Boyebake butu pe moi le chef coutumier Willy Mabiala aza kolala te souci se moko ya koluka ko matérialiser vision oyo le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po bomoko ezala entre ba chef coutumier na ba institution ya mboka. Botala ndenge auti kosangisa ba chef coutumier nyonso boyebake esalemaki mokolo ya vendredi le 6 février 2026 na espace Maindombe bomoko oyo eza na commune ya Nsele. Na qualité na ye ya le président provincial ya ANATC atalisaki ba chef traditionnel lolenge ya ko créer ba stratégie ya ko accompagner vision oyo mwana mboka Eliezer Tambwe azanango comme ministre délégué en charge des anciens combattants près du ministre de la Défense. Nyonso elekalaki kitoko avec impact na idéologie. Ba chef coutumier moko na moko pe apesaki makanisi na ye. Na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge le grand chef coutumier Willy Mabiala président ANATC ndenge nini abetsaki mbonda.
tobengaki baautorité traditionnelle na kati ya ville ya Kinshasa mpe bandeko ya Kwamutu par rapport ya bamission oyo mokonzi ya mboka apesi na ministre délégué ya défense monsieur Lezer nde toyaki koparle sur bastratégie nini mpo makambo oyo eleka malamu. ezalaki premier point. Deuxième point tolingaki tosololi lisusu relation ya biso na gouvernement central et provincial. Relation ezalaki malamu mpenza te, mikolo tomoni ebandi kobonga. Tozose prépare mpe koyamba ministre provincial il y a affaire coutumier, moi Mindezi et le secrétaire général, pour travailler ensemble. Nous sommes dans l'ordre dispersé. Alors, Makambu ya Boko, nous sommes dans la malam de la Katia Kinshasa. Il y a un autre qui est M. Jano. On avait fort à tout ça là. Surtout bâti sa excellence de Jano. On avait fort à tout ça là. Surtout bâti sa mécanicien. Ni de travailler pour tout le Kimia na Katia ville Kinshasa. Pour le Kimia na Katia plateau. La batrocité, nous allons y a Mugondo, c'est un peu un briefing, Makambu Oyo, Politico Solola, la Katia, l'autorité traditionnelle, ville province de Kinshasa, pendant où il y a Maindo. Masolo Oyo Mutu Ako Sabinote, et Zakotambola Kitoko avec un partenaire idéologie. Il faut boye Butu Ata Ezamolai, Tongo et Sukakase na Kotana, affaire Mobondo. Et considère kaka pe ba chef coutumier à plateau de batekena kwa bout ba kozonga kaka na ba village de bango kitoko. Les chefs Willy Mabiala Aigle mokonzi ya bigi en tout cas continuer kaka na ba idéologie ya boyepo na bomoko ezala entre biso ba congolais. Biloko kitoko boye biso mbonda ekolo yebake to fuli yo kaka bokako soit pe Betisika Kambunda. Comme ça, l'oba bona, moibi wa ibi moi. Mwana. Oui, moi comme ça. Bonjour. Oui, moi comme ça, tu peux sur moi, c'est toi sur ma belle nayo, na église à Bayombe. Tomoni maman moko simi na maboko wana. Yo mto biso, vitamine ça moi. Bon, je awa, je me présente. C'est le commandant numéro 1. Qui est maman? Ok, Bayombe. Qui est maman? C'est le commandant Babutu. Oui, comment d'ailleurs, comment tu as la mabé? Elle fait banco, maman oyo on a télémi oyo lelo à partir de 13h à 13h à tout moi na voyer maman mona ye ata ba jouer mon boy amika mika ta ma pa iba bala ba jouer on a la tamon to sa jouer ko mona na jouer ba jouer a télé na ye
Mwana to boya. Si akoti tina kama lopango. Mama na ye. Na ko na pele lo ta position ndenge to na mwana. Bita ba patidi akangi ye. Ni ba na mwana na. Adani moto moko. Yeso bakangi eza jena ye bana kasala ka lwa ika bana karata bana na braza. Eza jena ye. Ai bana ata wana braza to bakangi na la police ko ko ni koma. Oza malade o di ma ko matika ye. Ko na ngamo ta bana akwe na popul. Akwe de na kangi ye. Bi koma na e ko sila ko. L'État a soigné un charme. De l'école, babomi chinois chubi congolais mbeli yango siko na tomboka vraiment na mona na silika me ba chinois sikoyo bafuta batu bien te na sala pa ba chinois me ba chinois futa bien te yango siko na tika musala na koma osala musala na nga oyo na sala supo ba chinois te banda dollar e mataki bafuta batu na to dollar ba zoko milieu biso pasi doki moye tembongo soko bimate yango moni na tika bango bazo chinois bazo kisaye na mboka na ye so alaki biso na mboka na bango te bale basala biso ni bazo protéger les basoda na biso mais ezalaka te bazo ye bazo nsembala moko na mboka na totombokaki me basoda bazo beta masasi pa wana moya kosala autrement nalobi ka bazo kosala chinois na mboka na ye bon vraiment eza pasi na mboka na biso komona chinois un étranger azo parvenir kotia congolais mbeli mais eza pasi soki omoni eloko wana ezosalema seke eza na bato baza nsima na bango po un étranger akosala eloko wana ke eza pasi vraiment eya pasi oyo nyonso baa nsima bachinois oyo me boyebaka biso to bacongolais bozoniokola biso bacongolais me boyebaka un jour bokofuta oyo nyonso bosala vraiment eza mawa mingi yango mino bakonzi bozwa vraiment solution mpona makambo oyo koma un étranger akoki kotia mwana mboka mbeli
vraiment biloko wana vraiment bosala effort bozwa solution biloko wana baétranger barespecte biso bafisi du pays bon lokola bamesana komaltraite biso bacongolais amoni yango normal atia congolais mbeli mais yango tozosenga na baautorité chinois wana alimo na mboko amonana swati po biso mpe tofandi mingi na baétranger toyebi oyo tokutananga wana baétranger mais ndeni un étranger abanda koniokola bacongolais awa vraiment tosepeli nango les chinois sont des prisonniers epa na bango kuna baprisonnier baye awa baomoniokola bacongolais eza malamu te ce sont des prisonniers na bamboka na bango baye kosala baprison na misala oyo bazosala awa bon biloko nyonso tu wana tozopesa charge nyonso na leta azwa charge wana ye moko ayebi contrat oyo asigne na bachinois na ye oyo bakomi komaltraite bapeuple congolais peuple congolais tona besoin kovivre tona besoin basouffrance oyo tie yango wana leta azwa charge wana po te nyonso biso mpe peuple tozala na kimia. Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Mai-Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace eza kaka moko espace Mai-Ndombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. C'est un espace Mai-Ndombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngoto vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mukako zwa et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. bokotunanga soki bazwami wapi espace Mai-Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres.
Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Pour tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Mai-Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace eza kaka moko espace Mai-Ndombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Mai-Ndombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati nango pe vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako zwa et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso baza na besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 990 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 990. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Mai-Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Voilà, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Congolais, Congolaise. Yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Parce que j'ai toujours dit à Kinshasa, Kinshasa est la capitale administrative. À Kinshasa, il n'y a pas de pêche. À Kinshasa, il n'y a pas d'élevage. Okola qui sa place moko la se ba travaux exaté.
aza ko lancer yango kaka na bakoto kuna balingwala ba commune ya Kinshasa commune lingwala commune ya Kinshasa tumoni bakulu matata baseka belema commune ya Kinshasa lingwala ndenge tumoni bakulu aza ko lancer ko tumona ba mabulu po yazo sala te village enregistré ya ebi que muto a outi village a sala le jour a sala a kozonga mais aujourd'hui avec ces phénomènes kuluna en tout cas mais où est maintenant l'autorité à l'état pour que Eluka attraquer bana wana est-ce que les policiers sont capables ou non à rapport de tout ça en tout cas ndeko Alain de Walimbi ça parce que nzoni ngako kato mutu na pour question déjà matinga na moté mais singa très bien oui parce que je reviens mangai nakata mangai tona bangoli tona badinga tozana baluba tozana bambala lelo kozaka ta Kinshasa est-ce que activité lokola ba bikolo musu babenga pe bio ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. La présentation je vous retrouve prochainement édition sur la je vous aime beaucoup plus bye.